tosolola yango ebandi napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Kombo na nga ezali Sœur Dorcas ndenge bino nyonso boyebi. Lelo nasepelaki topartage pensée moko Nzambe atiaki nga na motema. Titre ya prédication, si je peux dire, ezali Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, tozovivre na mokili oyo tout est permis. Nyonso olingi kosala oza na ona libre choix ya kosala ngo. Tomonaka moto alamuki na ntongo alingi adeside ou azwi décision akende na ye koyiba, akei mpe ayibi azongi. Mosusu alamuki na ntongo asepeli akende na ye kosala prostitution na nzoto na ye, akei mpe asali na ye yango. Mosusu asepeli akende na ye kotia tatu, mosusu asepeli akende na ye kosala nyonso oyo alingi. Tout est permis. Eza nango mabe te, napekisi te mutu asala oyo eza choix na ye. Mais quand tu fais ton choix, il faut savoir une chose, que na mokili oyo toza libela te. Tozali ba pèlerin. Tozali temporaire. Si tu veux savoir que na mokili oyo toza permanent te, tala na quartier, tala na avenue, tala na famille, combien de bateaux esi bokufeli? Combien de bateaux yo yebaki esi bakufi? Ce n'est pas que bango baleki biso nde bakei. Ce n'est pas que bango bazaki mabe koleka biso nde yango bakei. To biso toleki bango na bolamu nde biso totikali. Non, bien-aimé. Totikali parce que Nzambe aza na posa na biso. Nzambe aza na posa na biso. Nzambe aza na posa na yo ozotalanga, au changer, au se repentir, au bon la motema. Jésus a dit que akei akozonga. Alobaki te ke akei ake libela. Peu importe le temps o ekozwa. To peu importe le temps o ezozwa. Toyebake Yesu akozonga. Soki Yesu azongi te, bien-aimé, liwa eza. Ndenge na oti koloba, tala kaka tout autour na yo. Combien de bébés baokufa? Combien de mikolo baokufa? Combien de bana baokufa? To vivre na mokili o ezolakisa biso lokola to vivre libela na se na moi oyo. Tozo vivre na mokili oyo ezolakisa biso lokola ke Yesu azonga lisusu te. Akoya ne lisusu te. Okoye pe kolamuka na ntongo moko lobi depuis qu'il a dit qu'il a kozonga, ça fait combien de temps? To komi déjà na nini? Calendrier la kisi ke to komati na 2050 ou calendrier la kisi biso ke to komati na 3000 ans ke Yesu akozonga te. C'est bien bon. Yesu akoye kozonga lelo te. Yesu akoye kozonga lobi te. Nani ayebi mukula liwa na ye? To yebi biso nyonso ba date de naissance na biso. Mutu nyonso azaka na esengo ya ko célébrer anniversaire na ye. Mais personne a célébré la date ya liwa na ye. Parce que personne a yebi date ya liwa na ye. Nani na se na moi oyo alamuka lobi ke lelo eza date ya liwa na nga nazo célébrer yango mpona okufa lelo. Mutu te, tolamukaka tobengi baninga, tobengi ba famille, to contacter bato, to salisi fête ya ba anniversaire. Parce que Nzambe azopesa biso pema na bomoi. Bien-aimé, ntango osalisa fête anniversaire, ntango ozolala ozolamuka, ntango ozovivre na se na moi, kanisa que Jésus-Christ revient bientôt. Eza promesse oyo Nzambe apesaki biso akokokisa ngo. Parce que Bible lobi, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Oya lobi akokisaka ngo. Soki totali na Apocalypse 22:12, Bible lobi, voici je reviens bientôt. Bon, on entend en anglais parce que dans le en anglais, bandi comme nous besoin d'anda kotanga na français ou na lingala na ba Bible besoin nango. Bible lobi, behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give it to each person according to what they have done. Jésus lobi boy. Voici je reviens bientôt. Nazana ba prix oyo ngai
nazopesa mutu na mutu selon ba œuvre na ye. Bien aimé, toi qui es chrétien, toi qui prie, toi qui es à l'église, et na yo sambelaka te. Tango Yesu akozonga, akofuta mutu na mutu selon misala oyo asalaki. Pas selon misala oyo Yesu asalaki mpona mutu wana. Akofuta mutu na mutu selon misala oyo asalaki. Soko ozalaki ndoki, oboyaki kotikaki ndoki, Nzambe akofuta yo selon misala na yo. Soko ozalaki moyibi, oboyaki kotikaki moyibi, Nzambe akofuta yo selon misala na yo. Soko ozalaki mobomi, oboyi kotika yango parce que mokili ezolakisa ke soko bomi batu ndoko za mbongo. Soko okoteli batu na bandako kati bango ba machette, okozwa ba bien na bango ekokoma ya yo, Nzambe akofuta yo selon yango. Soki mpo ozalaki koteya Nzambe na busolo, Nzambe ofuta mpe selon yango. Soki mpo ozalaki kosala Nzambe, peu importe oyo ozalaki kosala, Nzambe akofuta yo selon oyo yo ozalaki kosala. Aujourd'hui naika mpona koencourager biso ke to vivre na bokebi. To vivre te lokola Yesu akozonga lisusu te. To vivre te lokola toza permanent na mokili. To vivre te lokola mokili ekosilaka te. Biloko ya mokili na bisengo nango bien aimé esilaka nango. Soki totali na passé, tozalaki na bato bakombo oyo peut-être yo po oyebi akufa. Soki otali pe na famille na yo, bozaki peut-être na mutu mo bebi nyonso bwane kobanga ye parce que azali na mbongo, il avait tout, bozali kobanga akufa. Ça veut dire mutu te azali permanent na se na moi. Tout passera. Bible lobi nyonso tozomona ekoleka. Bien aimé, esika yo zali, tambola na bokebi, esika yo zali, nyonso ozosala, kanisa na mutu na yo ke un jour Jésus-Christ reviendra. Ou un jour, je vais mourir. Nini oyo ngai na ko présenter liboso ya Nzambe soki na kufi. To soki Yesu aye na ko présenter ye nini. Kokota gu ya bisengo ya mokili te. Kokota gu ya teknologie te. Kokota gu ya oyo nyonso mokili ezolakisa te. Parce que nyonso ekoleka. Nyonso ekotikala. Bakonzi batika nyonso. Bariche batika nyonso. Pauvre pe batika ki pauvreté. Bato pe bazalaki na vie moyenne pe batika yango. Bien aimé, vivre na se na moi na penser oyo ke Yesu azonga kala te. Tosolola.